ba oyo balobi o baloba likambo voyage ezande kozanga koyeba. C'est normal, baza aux affaires te ngam na cabine ya pilotage, ngam na yebi. Makamuni ne le kanamboka pourquoi il faut na bima. Et na kogoloba déjà que ko bima o na bima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid na ba Ukraine. Pourquoi Congo a résisté? Grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso. Mais et kokako ça le maté so inabima ité. Parce que Congo image to zaka ko pesa. Ezaki ya mboka moko ya batu baza conscienté. Mais vous vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai ezo teka makasi na libanda. Pe azokendo se présenter kuna geza ya yebandimi alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous vous imaginez niveau bazaro zoabiso. Donc bazo qui même bateau ba vraiment ba inconscient dit tant qu'à faire tous on abiso bino ba Rwanda boya kanango parce que bato wana ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme wana. Ko lakisa bango que non. Congo ezape na bana nango baza bana ya Congo balingi Congo pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre le message wana. Mais pour ça il fallait qu'on luka batou parce que c'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement diplomatie ezali ba contact ba conserver mama. Diplomatie elingaka chaise vide te. Soki yo oza muto a chaise vide, oza muto a to benga oni charisme. Soki oza muto a jeu na diplomatie simbate. Diplomatie, il faut qu'on solo là. Il faut échanger, il faut développer ba amitié.